Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence na la République démocratique du Congo. Ndenge Martin invité sa fusée toujours na mesana koloba pour to l'arsabino ba actualité ya ndenge na ndenge obo mesana ko pesa biso confiance na ba émission na biso. Donc bonjour partout dans le monde obozo landa biso na Ma Mission TV. Alors lelo vraiment toko beteli solo ya Gez Mawete obiso tutu ebi jeune oyo aye vraiment na ba style na ba idéologie na tant qu'artiste musicien na kati ya mboka na biso. Tout le monde qui est vraiment pour sa publicité na ba superstar outaki koleka ya ba réseaux sociaux na biso ndezala kaka mutabimaki champion to moni vraiment place mikolo bazali place yepe azali po azo cartonner azo make un peu ko chapina mboka na biso na ba style wana o vraiment batu balingaka ndeti ba musique na biso batu basepela nango ernioso. Alors to Gez Mawete azalaki na niveau ya Europe na France pour toujours kaka kobongisa ba musique ndeko zala avec na studio na ba artiste musicien ya minene o vraiment biso tutebi bazo cartonner ayaki na aéroport international de Kinshasa. Donc Martin invité sa fusée na zala ki wana Ma Mission TV pour na ko yamba artiste musicien Gez Mawete o yaye ki munene artiste to linga ki juste poto ye bango total tellement ba fan bazala ki ebele ba ki ensemble ko sepelana artiste na bango Gez Mawete oyo azo cartonner balobi Paulina balobi ba chanson eza tellement ebele balobi changazemi mais lelo azape na album azobimisa eza Antidote oyo boromona Martin invité sa fusée na lataki polo nango. Alors merci vraiment na ba fan tout o ba la Ma Mission TV ba général Ngando les crocodiles na niveau à Londres maman général. Merci na Rodrigue Mawete balobi wana za pire vieux. Merci na Gloire Mizuku na kati ya France wana master oh vraiment bazozala tout le temps na Gez Mawete. Merci vraiment total non ba image oyo nenge population nyonso na kati ya République démocratique du Congo surtout na kati ya Kinshasa bazalaki na kati ya aéroport international de Kinshasa pona kozela arrivée ya artiste musicien Gez Mawete oyo vraiment aye na Antidote kalate vraiment ezali komima total ndenge batu bayambaki et puis cortège ndenge esalamaki carnaval pona artiste musicien Gez Mawete et bongo tozonga sima. Merci vraiment na batu tout bolanda biso total Gez Mawete. Bonjour. Ouais, Gez déjà azo kitado na Kinshasa. Dozo zele kano lelo za kope batoko yo kalite lelo mama e. Tade Comment
Et bonjour Gez Mawete. Ouais, bonjour. Gez Mawete kokende na yo en Europe et ça là qui on ndenge ni tango population nyonso ya ba congolais nyonso ba yamba ki au niveau Europe. Ça allait bien, il n'y avait pas que les Congolais, il y avait tout le monde, bien sûr, Bazarakuna, c'est pas une bonne musique, c'est très bien passé, ça allait un plaisir, on est parti, on a fait le travail, on a représenté Congo, et puis ça allait bien quoi. Voilà, titre aux hommes par rapport à travail, préparation, album, tout ça, le Maramio, c'est spécial. Alors, Gez Mawete, kokende là, et ça qui pour un projet ni topé les cantines qui autant au Meli Moulay na kata RDC, ko chama kolona mboka ya mindele. En même temps, j'étais en promo pour la single à BBC et puis nous avons fait la préparation album, j'étais en studio, featuring et tout. Moi, projet c'est Belé, toi la Nelly Kuna et Koé Babemboka, parce que je dois évoluer ici et puis là-bas. Donc j'ai dû aller un peu avoir les codes de là-bas et puis ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup travaillé et je suis de retour pour continuer le travail. Arrivé dans la Kinshasa, tout le monde, population publique, nous sommes fan tout ya Gez Mawete, au aéroport international de Kinshasa et puis carnaval et salami na commune Oyozala. Pour ça, pendant moi na commune Oyozala. Et ça, le ndengeni. Au plaisir, au bande konanga to zarana bango tonga bidi poka bango to baye binde to somba mapa na point. Etio mukonzali pa mwamba. Donc on est ensemble batou baza a bande konanga to zarana bango depuis toujours donc eloko sécurité biso ça tout va bien quoi. Donc même moral toujours. Gez Mawete balinga au salama vocal ndampo et c'est ça ba fa non nyonso vraiment ba compagnon ba yo tika ba bi Gez Mikolo impart. Donc yango des ans impart. Ah. Babi akwiti ya bampaka na zomela. Et la moussi milimwa baguerrier nanga bakenda ndokia gentil ye bakena baranganga ngana melima ya rouge na bwakize ina shisha milinga likolo na komina kanda mindule na bwaga milinga likolo yango. Alors message à souka pour na ba fan tout au bazela Gez Mawete partout dans le monde ndenge ozongi na République démocratique du Congo ya sikanini oyo yebisi bango ba patienter pe bazela. Ouais, Kalaming t'album mezo bima boza après bandim pezo bima Kalaming te ba clip. Vous après vous consommer antidote, yango nde makambo même moral toujours yango. Alors merci vraiment na ba fan tout bazela Gez Maboko et ça la moi bien pour na Gez Mawete. Donc mesdames et messieurs voilà Gez Mawete yo kalaté déjà makambo ezo bima. Merci vraiment artiste. Intouchable, matable, leader de leader. Voilà, leader du moment. Oika. TH. Tout le monde a Alors merci vraiment na image vraiment la kisibino par réalisateur nangai. Donc pour on sepelisa ko laksake musique mukolo to mwana azate. Bomoni Gez Mawete aza jeune moko boye oyo aza vraiment na ba vision makasi na kati ya mboka na biso oyo atie sérieux na kati ya musique na biso. Oyo a besoin akende liboso a sepelisa les Congolais de tous les partout donc partout dans le monde car ba Congolais te. Mais tina Brazza na Gabon, Afrique du Sud partout dans le monde ba sepela na artiste émission de tout le monde a peu artiste ba bimaka la pe liboso na ye. Mais ye aye ezaka système a poussa na fanda. Donc aye ne kaka po asala musala pour na polémique te mais pour abetande musique o vraiment elarsage a kolipe na monde yango. Gez Mawete azaki na niveau Europe afanda kité Gez Mawete azaki na niveau Europe pour na obeta ba studio kobeta ba concert et puis aleka ki na TV5 bomona ki ndenge jeune artiste à s'exprimer qui
devant ba caméra mindele bomona ki vraiment na TV5 nde ba yamba ki e alobi a s'exprimer très bien éclairci batu na ba vision na e oyo ye azo raisonner pour na musique na biso ekende liboso talaka tobetele ba maboko wa coup de chapeau donc pour na Gez Mawete et puis na aéroport bomoni ndenge batu ba ko yamba ebele carnaval et salamaki surtout pour na repréparer album Oezoya eza antidote donc Kalate bomoni tolati ba polo nango Kalate Gez Mawete azo sepesa ba fan na partout dans le monde tozana toujours pour na la promotion ya ba artiste et musicien oyo bazo raisonner bien o bazana ba vision ebele tozana toujours pour na rolobela bango donc merci à trop donc na bokasi vraiment makasi na grand frère propre o na bengaka Rodrigue Mawete boss donc Rodrigue Mawete boss merci à trop na Gloire Mizuku na niveau ya France. Merci à trop na ba fan tout au ba sepela na Gez to mona ki ba vrai chéri bazaki ana et c'est qui vraiment bien bana nyonso ya Petro Congo ba jeune tout ya Petro Congo en tout cas ba félicitations bino po boyamba ki vraiment Gez Mawete bo sepel bo bimisa ba mbongo po boya bo zo apenda na ba car na bino po boyamba Gez en tout cas merci à trop na général Ngando merci na maman Antoinette Mosala Nzambe na niveau ya Bruxelles. Oyo vraiment azana besoin division ezala na kati ya mboka na biso te azana besoin ba politicien biso bazala bomoko donc ba sangana ba kabwana te po eza révélation moko oyo ke pana yango azotalisa il faut ba congolais bazala bomoko ba politicien na biso merci na ba fan tout merci na Karine Chamba na niveau ya France merci na Karisha Sadik na Finlande merci na batutu famille Madidi donc couple Madidi Gobe Madidi na maman Olga na niveau ya Caroline du Nord aux États-Unis au Bolanda Martin invité sa fille merci na famille Mawete merci na Gez Mawete star na Milcho Ewana merci pour avoir branché na ma mission TV Martin Engi invité sa fille Solali Kambo rendez-vous antidote Gez Mawete merci.